Salut à vous tous qui êtes branchés sur nos différentes chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau Elikia avec un fils du pays qui aujourd'hui est en train de faire la fierté des Congolais au niveau de l'Afrique du Sud. C'est un Quinois, Congolais de père et de mère, qui va aujourd'hui nous parler brièvement du réseau Elikia. Mais nous serons bilingues pour la meilleure compréhension. Vous le savez très bien, moi aussi j'aime plus être basé sur la kinicité et sur la quinoiserie. Mais l'hindou, ça nous impose de parler quinois. Pour la meilleure compréhension, je reçois Jody Mbouilou, d'où il vient et où il va. Nous allons faire tous, comme on dit à latin, le Weni Widi Wiki. Je suis venu, je vis et je vainquis. Docteur, salut. Bonjour, Pédé. Oui. J'aimerais mieux d'abord, tout sur la lingala, pour ça fait moi kala, aux Kino, aux Congolais, Mungai na Yebio, na participer na mubangi na réunion na bino, na kati bino mamuke réunion. Kinoa, maman ou avandi na nsele, na mpasa, na lutenele na chikapa na mbudi, ou alinga comprendre nous sana idéologie, moto to yambi azanani, auta wapi, et puis to panzanteke par rapport à objectif ya rencontre na biso pour na wetali réseau Elikia. Ce qui est l'autre plutôt définir. Jody Mbouilou, Tokolobanini, dans la caméra. Peggy, merci d'abord de visiter Bisso. Nous avons une réunion na réseau na Bisso. Et tout ce pays qui est côté la Bisso. Pour nous introduire, Jody Mbouilou, Aza d'abord moi na Congo, Quinois, des pères et des mères. Des pères et des mères, Nenge Mongolobi, Naza Pemonganga, Naza médecin. Naza médecin formé dans l'université congolaise, mais où est-ce qui toko est que tant que tu bimi mboka poto ke ngoluka musala parce que na mboka to zoyi musala te to bimi to ke zo musala lelo na zongi mais ceux qui ok sika biso to zayi ko sala biso ne to simbi wa mboka wana alors esika to vandi to mito na kaka mais to vanda kaka koto mboka ezaka ndenge ezali yango moni. Déjà depuis kuna na bao bazana mboka na biso to bani ko sangana to bité tous ensemble to créer réseau Elikia ou to découvrir na masolo. Donc un peu pour na résumer naza docteur Jody Mbouilou naza membre ya coordination à réseau Elikia naza congolais. Moi le solo muki moi songi ce que muki autant le docteur ba docteur des ignorants bazali, ba docteur Bamboa pe bazali, ba docteur Ambika pe bazali, docteur Ango ya wapi potoko tapena parce que le comme même mutachuba tongale le même mutabandi qui là sika fait qu'infirmier comment est docteur. Olobi yango ya solo donc il faut préciser. Ngana za docteur ya médecine occidentale donc médecine ngana soignaka bato. Na silisi classe nanga na 2004 na université à Lubumbashi. Après na sali au spécialisation nangai post universitaire pendant 2 ans na médecine interne na Unikin. Et puis après ça na sali 4 ans ya spécialisation na o abenga médecine de famille na université à Johannesburg o abengi VET. Donc naza spécialiste na médecine de famille na VET kuna na Afrique du Sud et sika na Vandi. Et na minute oyo naza chef de département ya urgence na médecine de famille na province ya nord na Afrique du Sud. Merci Nancy Marambolobi, le peuple congolais à comprendre aux Ali. Tout soit non les ya réseau Elikia. Réseau Elikia zanini. Docteur Jody. Pour tout le monde qui est munganga. Au lieu de souka na makambo tsuba ba tonga retraité ba beli. Moyeli sous makambo ba réseau yo. Eza ni réseau Elikia.
eza nini? Réseau Elikia eza penza réponse na problème ya Congo. Eza réponse na problème ya Congo. Omoni Congo na biso tozana soki obandi o tobengaka ko ba réflexion ko kota na mozindo okoya ko kuta na suka makambo misato. Likambo liboso Congo ba valeur ekei. Otobengi ba valeur penza. Pour ça la mutu confiance, pour pesa mutu respect, pour respecter bien public, pour respecter promesse na yo. Ba valeur ekei. Deuxième élément, Congo eza mboka moko faible. Toza na faiblesse makasi en terme ya état. Yango wana mo eloko muke toke koluka mbongo na bapaya. Eloko muke toke koganga po ba voisin ba aider biso. Eloko muke biso tokendaka libanda. Wana eza faiblesse. Faiblesse wana eza faiblesse kaka ya makambo tozali komona na bomoto boete mais eza na faiblesse moko na kati kuna na niveau ya spirituel na biso ya esprit. Et puis eloko misatu eza pauvreté. Alors so sangisi biloko wana misatu yango pende motiver création en réseau Elikia. Yo mo découvrir na buzindo sikoyo pourquoi est-ce que tu créer réseau Elikia parce que biloko misatu soki esangisi et pesi otobingi na lopoto système complexe. Système complexe ezali eloko moko soki okoti na ndako wana wabingi labyrinthe okoti na côté ya nord okoyeba makambo eza na sud te. Okoti na côté ya sud okoyeba makambo eza na est te. Parce que makambo wana nyonso eza ko s'aggraver oyo ezo ko aggraver oyo ezo ko aggraver oyo et sali que réseau Elikia eye sikoyo ko créer système complexe ou ko koisa système complexe wana. Donc biso toza réponse. Bino boza réponse yango ezali kasi nini to bandango na nini et puis comment peut-être beaucoup déboulonner système wana bo facilement oyo ba régime ebele ya et déboulonnate et puis tokota moké est-ce que boza politique to apolitique to nini docteur Jodi biso otuni la question mi balé oui to déboulonner système o ya ba négativité wana ya ba faiblesse wana ndenge nini et puis question na mi balé lobby est-ce que toza politique to politique te d'emblée na koyebisa toza politique te wana faut ezala clair penza pour moni ce tobi toza politique mbala moko oko benda biso lobi donc boza soit ba allié soit ba opposant ya motoboy te biso toza politique te soki oyoki politique na réseau Elikia eza biso te sikoyo stratégie na biso lokwa toza pe politique te eza ya poisa eza ya kobombana te biso approche to stratégie eza ko kende na to bengi communauté locale réseau Elikia travaille na communauté locale mboka o produire ba intellectuel ebele bana na biso ebele bazana di banda mama nyonso na Congo akolakisa yo mwana na ye to neveu na ye pona koloba ngana tinda ye na kelasi o azana diplôme d'état o azana diplôme ya graduat siko biso na communauté locale d'abord to retrouver ba famille nyonso sali communauté locale to bendi bana o nyonso bazana communauté na o bazai na capacité ya kokoma kotanga ba o to bengi ba leader au niveau local nde bato wana na ba mama na ba famille na bana na biso batanga wana to sali to bengi communauté locale biso siko na réseau o ba bengi ba café Elikia partout na pays na biso to kota na o to bengi contrat social na ba o ba koya ko luka vote pa na biso biso siko na réseau yango to salaka toza na momoko eza mot sacré to benga yango redevabilité soki oye na réseau et na communauté na biso yo za député provincial yo za député national yo ko luka vote na biso et makambo échangé na 2023 biso to koyebisa yo comment contrat ya biso na bino pe pesa biso identité na yo za moto ya wapi o ngana za moto ya parti songola pakala to komi o ngana promettre bino to kosala boy to komi lobi
réseau elikia tokozela 50 ya mandat. Une année après tokomeli aux lettres tolobi député tel biso na communauté locale biso nde toza majoritaire biso nde tolobisaki base na biso bo voter mutu tel pour promesse na eleki ya candidat oyo biso nde bato tosali ke yo kende na assemblée wana tokomeli aux lettres pour to rappeler yo o prometaki biso boy soki okimi biso oya yo politique esili mais tokosuka wana te po toza bato mayele na kati ya réseau eliki ya bajuriste bazali tokolanda bato tina justice wana na bandi ya kofungola mwa moke complexité ya réseau mpona yebi so eza réseau moko complexe te donc wana eza mpona to comprendre mpenza que baimboka bano batanga oyo tolingi baélite congolaise basi basangani balobi trop c'est trop tozela souté o tozela 2 ans tozela 5 ans tozela 10 ans tobonga biso kaka redevabilité o babengi pantalon na mokaba o promettre biso tongwanda miyo outi koloba likambo ya pauvreté awa tango les chiffres ne Congo ekomi boye na boye réseau elike kosala ndenge nini mpona kolonga pauvreté oyo lelo nzala oyo koma pasi so ye na Congo pasi bafonctionnaire bafutama te bamama bana pasi surtout bado oyo baza na bafin fond oyo vi na bango ezaka bilanga mais mpo asala bilanga yango mpe na difficulté bokosala ndenge nini mpo bodeboulonner système ya pauvreté oyo to ya kibonzala na kipasi ezokobaka se kokoba na niveau ya mboka na biso peki wana question kitoko pauvreté ne tolobaki eza parmi ba 3 éléments oyo ya analyse na biso tolobaki eza penza élément moko ya munene oyo ezosala faiblesse pe pasi pe ezali koboma biso avant l'âge na mboka oyo oyebi so okena bamboka mosusu oyo babengaka espérance de vie na bango eza mulai bato bazali kovivre tina 90 ans na santé ya bien espérance de vie na Congo eza moins de 60 ans ça veut dire so mwana botami lelo tanga komi kokokisa ba 50 ans ye akomi deja kotala ngana koki kokufa pe lobi alors nyonso wana eza mpona nini mpona entre autres pauvreté sikoyo biso tokosilisa pauvreté ndenge nini omoni déjà na kombo na biso tolobi toza réseau ça veut dire que ngai na bandeko nyonso baza na kati toza ensemble toza en solidarité mais eza pe réseau ya espoir ça veut dire que toza na elikia ke eloko wana ekosila première manière aussi sa pauvreté ezali ko travailler pour que ba oyo biso topesaka mandat po baya kosalela biso basala wana eza première manière ndenge ya mibale eza ke na kati ya communauté tobengi communauté locale elikia oyo ezali quartier na biso oyo ezali commune na biso oyo ezali ville communauté elikia na bana oyo babengi ba volontaire ya elikia bakovanda po batala mesikoyo oyo biso problème awa na communauté locale problème ya makasi eza nini est-ce que tozali kozanga capital pour tout ça la moi petit commerce est-ce que ezali problème na biso ya ba miyibi bazali mingi nde pendant que tozali kozela oyo ba autorité basala biso na communauté locale tozwi déjà ba initiative ya kobanda kobongisa makambo oyo ya biso moko parce que kobonga ibandaka na biso moko na niveau local. Et puis, il y a mis ça tout à souka ezali ko sa ou ba plaidoyer à ba partenaires socio-économiques. Parce que au moins pegi o ko vanda yo za na problème mais mutu muso za na solution ngo na esika mususu. Mais le fait que communauté na bino eza na kati ya réseau na biso to kende to yebi ke yo problème na yo et to mona ke mutu mususu côté kuna za na solution. Nde réseau e ko mutualiser ba effort wana pona koloba solution o eza côté otombe mango na problème il y a communauté à côté mususu. Donc on a une approche misa tout aux anango pour lutter contre pauvreté. Mais bien sûr, nous avons insisté sur redevabilité parce que bateau bazai maboko milai, bateau bazai ko iba bien public, bateau anande il faut bisoto lande la bango. Et ceux qui lande bango justice et sali musa nango te, bisoto lande ni justice pour biso des peuples. Donc toi Mbappé que vous avez appuyé IGF pour lutter contre la corruption. Donc, réseau pesa ko bunda pour la lutte contre la corruption.
mais wana eza pour lutter na koloba oui IGF ezali kosala mosala nango eza na logique pe na oyo biso toza na bondimi nango na kati ya réseau. Ce qui monte à l'État, ministre, DG, mandimine ko soutenir réseau Elikia. Beaucoup dénoncer. Au moins na réseau Elikia toza réseau moko basé sur des valeurs. Ata oza membre ya réseau ceux qui osali mabe biso moto memio na justice biso moko. Et siko a forcerie ceux qui yo osali mabe et que justice ici est condamné parce que keba présomption d'innocence ezala. Mais ba fait palpable pe ezalaka. Ba fait palpable pe ezalaka. Po yo oza ministre biso stoyo ki abapesio yo moko yo koloba no toza na marché ya kotonga pont mbongo ebimi na caisse à l'état ba preuve ebimi kuna na réseaux sociaux lobi pont etongami te. Biso to benga otoloba biso parlement populaire na loba parlement populaire te mais réseau Elikia communauté locale to bengi to lobi pont wana oyo loba ki wana o biso no to monaki o yo moko ayiko yebisa biso ko tonga to monaki peke mbongo ebimaki wapi yango ata justice oyo to yebi que justice eza na ba moi ba faiblesse nango de temps en temps corruption ba magistrat mususu na kati na bazaka bato mabe opesi corruption mais soki biso justice populaire to yebi que pont et salamité mbongo ebimi to salani to cheyo na liste oyo ya pembeni to yebi muto to za na doute na ye. Docteur Joli, namalobana oza kolobana ba précision, ba assurance nyonso qui est derrière vous. Pour tout monde ba structure ebele bima kingani bo e bandara malamu e bandi malamu lobi po elali. Mozo bulobana ba assurance, ba partenaire, ba membre ba ebele nani azasima na yo. Bino bo salara boy lelo réseau Elikia lobi ko parti politique. Le réseau Elikia, le partenaire, il y a telle structure, il y a politique, il y a l'État. Tout le monde a la vérité, il y a la simana. Biso moto aza simana biso ezali peuple congolais. Bon député De biso siko tozao to bengi interface. Na kati ya peuple kuna to organiser peuple. Parce que peuple, au moins peuple na biso pour nous faire une précision, ba député, ba ponomé na biso, ba mandataire, si ba yakate, ba ye, ba kutibino na quartier, na avenue, ba sali discours na bango ba kei. Lobi po mona e komi pasi. Biso siko réseau Elikia to koti na katikati. Tangu yo zo ya kosolana peuple kuna biso to za na ba délégué na biso isto format. Bazo yoka, bazo koma. Tangu yo kei to tindeli yo lettre pour na koyebisa yo omoni réunion to sala yekuno lobaki tala to enregistrer ki yo. Donc biso ezali otobengi ba communauté locale yango soki o permettre ngana sali déjà appel awa papa mama mwana congolaise sika ozali bo s'organiser en communauté locale ya réseau Elikia. Communauté locale elinko loba nini? Bozana avenue moko bosali otobengi réseau Elikia ya avenue fulani. Bozana quartier bosali réseau Elikia ya quartier fulani. Biso na structure na biso bana imboka o baza awa na mboka na ba o baza na diaspora et si to s'organiser poto mema otobengi base administrative, structure logistique pour que tozwa ba base wana nyoso to kosala na ba avenue na ba quartier to sangisa ngunde sala réseau ya munene ya Congo. Oyebi na mboka oyo okoloba te mais ba église mususu baza déjà na ba membre belé ba ONG ezali biso toza différent. Biso toza siko na interface politique. Toza pe na interface socio-économique parce que en plus il y a le fait que to vanda na katikati entre bato bazali koluka ba voix ya peuple. To pesi bango, to landi bango na musala na bango. Toko mais ba député, ba ministre, biso to bilan, biso to sala bilan na bango. Mais ceux qui ont l'obélité yo sala ta intervention mo te na kuna na parlement to webati. To vota ki pour que no vanda, ozwaka salaire. Est-ce donc tambanga pesa mo mingo zolo ba pe mo trop comprendre ba assurance na yo, c'est que mutana simano
on va bomba nango no goloba mais bureau za pas ça pour tout monde va structure et belé bureau na mallette français belé na monoko ba parfum belé ba veste bureau ba loba belé mais bureau ya la raté bureau zapi adresse we zapi soki le lo mutauti Kisangani Katanga en Afrique du Sud tourne à Londres tourne aux États-Unis à commune à Kinshasa siège za wapi réseau Elikia pour avoir information nyoso au quotidien www.réseauelikia.net wana site web na Kinshasa siège na biso national eza na Kitambo commune ya Kitambo na numéro 51 avenue Oya na otobengi immeuble Benfica 2 ce qui au matin à deuxième niveau local numéro 1 wana eza siège na biso ya Kinshasa. Mais toza déjà na ba siège mususu installé na 11 provinces. Déjà toza na 11 provinces sur 26. Alors so koti na site na biso omona ba adresse ba numéro de téléphone ya réseau Elikia pembeni na yo. D'ici 2023 pegi. Réseau Elikia ozana 26 provinces. Kotuna nga sous question na te o na nyaza na sima na yo. Muto aza na sima na biso kaka ba membre. OK. Eh, so ba koti membre na membre apesaka oyo ya contribution. Ndenge to baloza moke c'est maboye na sans pesa moi court otoboni réseau Elikia. Un réseau de réflexion et d'action, pardon. En anglais la communauté anglais. Think and do think. Elinkoloba to zana réflexion peut to zana action. Ba combien on kana anglais ça le même logo. Si le logo ya réseau logo jaune ou jaune batu bele bazo benga bazo tout communant tous en direct parce que monde évolué tous en direct batu bazo comment ba on montrer logo mo ya loge mo permettre na la vérité est-ce que ça logité réseau te réseau eza logité réseau na logo oyo ndenge omoni yango oyo wana elinkoloba oyo omoni ba boule wana eza nde bato mitu ya bato nde omoni ntango basalaka logo bakati basali balekisika mutu donc wana ezali bato baza na réseau oyo omoni ba image wana ezali kotambola na pembeni ya mitu eza o bato basimbani maboko nde yango solidarité solidarité et puis siko omoni bar wana alors et puis omoni arc wana ya se oyo ezali arc ya force eza lokwa oyo babengaka bunker te ata bombe kwei lokwa biso tosimbani maboko makasi eloko lokota na kati te nde réseau est créé déjà force mais nyonso wana evandi sur eloko moko ya makasi oyo tobengi réseau oyo tobengi sikoyo valeur base ya valeur omoni valeur ezala eloko moko ya sembo ya tout droit donc eloko wana ya sembo ya tout droit force na biso solidarité na confiance ba membre na biso likolo maintenant koni aux amis pour ya Pierre Canciel wana na ba logo mususu couleurs sont variées. Pourquoi couleurs sont variées? Mususu mona orange, mususu couleur mususu c'est dit à quoi? Tes couleurs ça ko varier juste pour na opesa message que omoni courant ezaka na couleur te okoki kosalela yango okoki kochauffela yango mai okoki mpe kobalusa yango machine alors couleur wana evariaka justement mpona kolakisaka wana eza force ke eloko oyo kolinga kosalela yango comme eza force ekomema yo partout. Et puis on dit un réseau de mutualisation des efforts, une union basée sur des valeurs des hommes et des femmes nouveaux pour un Congo nouveau. Mais message on les accorde. Code dans mon des codes message dans l'ande yango code penza ya Elikia. Biloko misatu na lobaki nyonso eza na kati wana. To banda na se. Eloko wana lui des hommes et des femmes nouveaux pour un Congo nouveau. Elingo loba transformation d'abord ya spirituel, ya mental. Parce que ceux qui se transformé na katité, nyonso tozai komona libanda ezaka ka reflet ya biloko eza na kati. Donc wana eza d'abord eloko ya liboso. Mais eloko mi balé
pour mutu moko na moko maman papa congolais azala ensemble na kati ya réseau il faut tous en avoir valeur sinon tous en la confiance te pegi confiance ekozala te respect ekozala te ba miyibi ba kozala mingi respect à bien public ekozala te donc yango wana union na biso eza basée sur des valeurs so oza na valeur te okota te mais so oza na valeur te tokoluka yo tozongisi yo na prison pour que ba rééduquer yo prison ezalaka mpona kosala mutu mabe te mais ezalaka mpo to rééduquer yo koma mutu moko aza nouveau mpo ozonga lisu na réseau parce que awa toko exclure congolais te mais toko recycler yo mpo koma mutu asika okota na bavaleur et bongo sikoyo so tosali renouvellement des mentalités au tozosala na réseau na baformation na biso na asili opesa maloba mpe na baninga nango bazawa toza biso nyonso uni par bavaleur union wana onalakisaki yo ya solidarité tosimbani na maboko sikoyo tosali mutualisation des efforts parce que effort ya mutu moko ekoka te donc il faut baeffort ya moto na moto oyo ya moke yo omemi na réseau yango nde esalaka force ya réseau. Merci beaucoup. Donc, on a senti vraiment au Koloboza Moutopena où communiquer papa, maman, mwana, oyoki, ni nouana réseau elikia kasi docteur yozara kisasa te yozara mingi na libanda ya mboka nous allons originaire pourtant ozozonga mokumba banani bakokumbela masolo na moni na ba mama ba papa pemeni na yo banani bakokumbela masolo na kati ya Kinshasa oyo ezala comme référence oyo bâton de commandement na kati ya ville ya Kinshasa pona ko relayer musala au réseau eza ko sala na oyo eza ko sala pe oyo ko sala na mukili mobimba. Wana eza question malamu au moins ndenge na lobai na ebandeli ngai na kati ya réseau naza membre ya oyo tobengi coordination nationale naza chargé ya stratégie bon ngande nazalaki wana nasangisi ba membre ya réseau tolobi mais problème ya Congo eumeli 62 ans tozalaka kaka boye na vitesse ya développement ya Congo tozomona so toye 20 ans après eloko makasi yosala te nde tosali stratégie donc nga naza na mwa poste moko ya moke mais eza pe poste stratégique coordination nationale eza na bato ebele je crois que émission à lelo et aux amukuse mingi pour que to découvrir bango nyonso mais toza pe na auto bengi ba structure au niveau de la province ndenge na 8 toza déjà na 11 provinces ah toza na Kinshasa et na réunion à lelo toza na réunion technique pe stratégique yango raison na ngai oza na Kinshasa d'ailleurs toza sa réunion stratégique awa et to se retrouver pe na ba province musu pour na sa même réunion alors na ko présenter aux membres ya réunion oyo te na lelo mais na kopesa occasion yo zonga pour découvrir bango ko découvrir maman Patricia ko découvrir maître Mbambi ko découvrir bato nyonso baza autour à table na ba émission okoya et okoyeba raison na muzindo nango parce que ndenge na lobby rien que na ville ya Kinshasa maman Patricia opesa sumo to opesa mo malo peut-être a expliquer déjà na ville ya Kinshasa pénétration na biso eza na niveau nini de et kopesa au moins idée déjà ya ndenge réseau evandi na mboka oyo. Merci to komi vraiment pratiquement na suka avant de passer maman Patricia Maloba na ligne était au la caméra message okoyebisa bande ko ba partenaire mosusu ya ba réseau mosusu peut-être ndeko mo sud-africain aza congolais te mais à sepeli na idéologie oyo appuyer Congo à travers mayele oyo yo o memi na mboka wana ndeko na biso mzo tala biso na Londres na États-Unis d'Amérique na mboko anglais vandi mingi pour lelo anglais ko dominer koleka français moi résumé mo en anglais pour na baimboka ndeto benga ngo lobbying international ba comprendre indusa ya monde to kotisi asika na idéologie ya réseau likia. Merci Peggy. Na obana lingala et puis na évoluer na ba langue mosusu. Donc message on appelle d'abord na peuple congolais eza que esika bozali mama papa mwana mokolo esengeli penza to s'organiser. Wana eza mot clé
et tous s'organiser pour que na organisation na biso to accélérer développement na biso, to accélérer ko bima na pauvreté, to accélérer ko komisa Congo mboka o to benga eloko ya makasi. Eloko wana osala makaka soki biso to yé ensemble pour que to s'organiser. Mais réseau eliki elobi kaka slogan te to s'organiser, réseau eliki ezui sikoyo responsabilité wana ya ko organiser peuple. Nde yango mission na biso penza. Nous organisons le peuple. Donc, le réseau Elikia est un réseau de mutualisation des efforts qui a pour objectif d'organiser le peuple et d'assurer la redevabilité des mandataires d'un côté, mais aussi de trouver des solutions immédiates aux problèmes qui menacent les communautés locales. En anglais, we are a network, a big network around the Congolese country. And our aim is to put together all local community in order to speed up the development of our country, the DRC. That's why we are inviting everyone, everywhere. If you feel that you can assist us, you can join us to visit our website and to participate in this building. Donc, tozali wana, ndenge na lobaki boke na site web na biso, www.réseauelikia.net. Ba information nyonso ezali kuna o contacter biso o organiser réseau Elikia na niveau local to tindeli o to bengaka ba élément distinctif to pesio formation to zali politique te mais biso ne to zali wana pona interface pour que peuple ba ko sae lisusu te boyeba ke na 2023 parce que yango ne mapona misaye ko ya soki yo député, yo politicien, oye ko sala campagne toko yamba yo. Mais yeba ke après 2023 oki mabisote. To ozalana yo pantalon na mokaba. Et soki yo décevoir biso, yeba ke na 2028 toko bengana yo. Mais pas seulement toko bengana yo, mais ba structure tozana ngo. Tozana ba structure makasi na kati ya mboka na libanda ya mboka, toko mema na justice. Soki toko kio na justice te toko memayo ata na prière. Bon. Maman Patricia, nini ko bakisa na o etali réseau Elikia surtout na étendue ya ville ya Kinshasa, ba maman, ba papa, ba jeune baza kolanda yo, ba ko retenir nini et na maman loba muke nini peut-être na tunio question te mais o zala ki nango ezala comme matière ya ko transmettre la population. Merci beaucoup Papa Mopanzi Sango pona maloba oyo opesi ngai. Ngai Mama Patricia Tandu Matondo naza coordonnatrice ya réseau Elikia ya ville province ya Kinshasa. Maloba lokola nakokaki kopesa na bandeko na biso oyo bazali kolanda biso na bandaku, bazali kolanda biso na baetando ya minene to pe ya mikie ezali kaka ke boya bino banso na kati ya réseau Elikia surtout na ba mama ndaku nyonso po ezala organiser esengaka mama azala na kati ezana ndaku moko te ekoki kozala organiser soki mama azali te nde yango na bengi ba mama ya ba province nyonso biso nyonso toya na kati ya réseau Elikia to sangisa ba force na biso po to meka ko réorganiser mboka na biso wana nde ba sango lokola message dans un premier temps na koki kopesa na biso nyonso toko sepela mingi na ba structure nyonso o bakozala na posa balanda biso baya elongo to sangisa bokasi na biso mais pona kozwa biso tozali na ba numéro oyo bokomona na se ya etando na biso soki bobengi biso na kati ya numéro oyo bokozwa réponse ya mituna nyonso bokozala nango besoin pe soki bobungi adresse na biso tozali sur 51 avenue Oya immeuble Banfika 2 deuxième local na commune ya Kitambo référence hôpital. Donc pour na kosukisa na sengio d'abord botondi na ndenge oye ko visiter biso et puis message ya makasi nazali ko lancer ezali que na mokili o tozali ko vivre
ya 21e siècle. Information mayele ya kobongisa mboka, ya kobongisa otobengi communauté locale, ya kobongisa vie na yo, ya kokoma na otobengi richesse, ya kokoma makasi, ya kokoma mayele na mokili oyo eza libanda. Nyonso se koma na Google. Toza pe na bato ya mayele ebele na mboka. Mais problème ezali, il faut tosimba ba valeur. Yango wana appel nazali ko lancer awa ezali que biso nyonso esika nyonso ozali. Ozala individu, ozala association, il faut tous se mettre ensemble pour que tout accélérer développement na biso, tout accélérer force ya Congo, tout lutter contre pauvreté. Pauvreté si la mboka oyo koma effectivement RDC lo koma kasi. Mais lo kona po salama et sengeli que tout se mettre ensemble na otobengi réseau Elikia. Soki na association na olobite biso bino tokokota kuna pona nini yaka ata pona partenariat parce que objectif na biso eza clair, objectif na biso ezali to boya anti-valeur, to lingi redevabilité, to lingi pe que pendant que tu ça la redevabilité na bato bazali ba délégué na biso o to pesa ki vote na biso na kati to banda otala na niveau local o ya biso communauté to sala nini po kuluna asila o ya biso communauté to sala nini po commerce na biso local etambola malamu, ainsi de suite. Donc on a un message ya souka, un message ya appel à rassemblement, mais un message ya organisons-nous. Nazala ki nesengo yoyambela bino Dr Jody Mbouilou bouti koyoka inusa, rien à dire, ba question nga ba réponse ya ki clair. Ngai na puyaka ba institution ya mboka, oui. Kasi naza ko appuyer réseau Elikia pour aye na idéologie ya sika. Aye na nenga monotonité. Aye na inusa ya sika. Yo maman tegala mapa. Yo maman tegala ba épices. Yo papa tout maman yo sala bilanga. Olinga no ba parti politique té. Ta la place oko vanda pour l'intérêt ya mboka, lobi bilanga na yo ngozo sala et comme monene esunga pe ndeko mususu. Réseau Elikia. Idéologie à concernant chaque avenue. Moi, 6 personnes, pour créer réseau Elikia na bino. Ils ont parti politique. Na sepeli na idéologie ou c'est parce que ba parti politique est belé kosi biso trop. Tikato se référer na ba structure oyo et yé penza na vision ya kotombo la Congo ko lutter contre pauvreté oyo. Lelo to kuma na to longo na comportement ya sombelanga pesanga kabelanga tokota na idéologie ya réseau Elikia. Réseau Elikia ezali ya yo, ezali ya ngai, ezali ya biso nyonso. Chikicha